abotisa leki ya mwasi na ye bana misatu. Abota te na leki ya mwasi na ye, mabota bana misatu na leki ya mwasi na ye. Mwana moko te, accident pete, bana misatu na leki ya mwasi na ye. Ngai témoin na yebi histoire complet. Bandeko. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mokolo moko ezalaki boye. Ngai naza mwana moke. Bameminga na wenza matete na mama na biso. Atiki ngai pa ya ndeko na biso moko ya mobali. Ndenge mama lobaki. Ale yakei simanga na ye. Sima ye azwi ngai. Alors na mesani tinazo kola na ye koyeba. Wana atekaka na matete. Noko. Alors bandeko likambo yaki ndenge nini. Noko wana gentil asekaka sourire très bien. Na mwasi na ye na ndako. Azaki pe na Vespa na ye. Na wenza matete vraiment ayebana. N'époque wana nga na ye muke. Soki nga pe naza wana sombelinga ba saucisson, ba jambo, ba boudin. Tango nazoloba ba saucisson. Eza penza ba saucisson de Paris oboliaka. Pona tango akala tobanda koliango na lobi bien. Bosala ba pauvre. Tout d'abord na tombe mimile. Alimentation mimile. Ba boudin ndenge na ndenge za koya, ba jambon, ba saucisson, ba saucisson de Paris. Dans ba boucherie ezalaki vraiment ko fonctionner l'époque. Ata lelo bomona ba boucherie ya bongo te, mais ezalaki na ba vrai saucisson. Na wenze ezalaki partout bozoli yango na facilité. Alors semanango na bomwana wana na ye koyeba ke noko wana mwasi ne ya ndako réellement yete azalaki mwasi oyo ya bala. Aza nde leki ya mwasi na ye. Mwana muke okotuna pete lisolango pe nazoyoka ba mikolo na mikolo bazosolola. Nazoka pe batu ya wenze batongaka. O nani na kombo na ye bango bazotonga. Bayebi même pake nga nazalaka na ye. O ndenge azawana abala mwasi. Tango abali mwasi, mwasi aboti mwana liboso.
kobota boti balobi na famille a leki na mwasi akende salisa yaya na ye lokola patangaka nete eloko te leki ya mwasi akei akomosalisa yaya na ye mpo kobota ya esika moya akende mpe teke mama bokilo akendeke kuna no moye mpe akende tika mwana pa mama bokilo akipaka no ye kuna na mwana leki ya mwasi asalaka kombolaka lupangu asukulaka basani alors mwana pe oyo abotamaki akomokola akomotambula toloba yaya leki ore azongi pete azala kaka wana yaya aye kozwa zeme ya mibale kozwa zwi zeme ya mibale mbala moko pe leki azwi zeme na ndaku yaya basente ye yaya leki amoni leki ya na zemi atali siko ndenge nini akoexplike beau frère nsima baparent kuna ekozala ndenge nini azobangela baparent mwana ye kozwa zemi azobanga mobali na ye me soka nango ayebisi mobali leki nanga azwi mokumba te sikoyo azoloba te soki nani atia ezemi me fo ezala kaka bagarson oyo ya quartier apesi mbote mpo akoma kopesa mbote na garson wana baza na nzete oyo ebima na balabala ya manga mobali bavandi na leki alobi tokosolola sololi ayebisi ndeko ya mwasi ye azoloba teki wana mobali ndeko mwasi alobi sikoyo bo tokosala ndeni tokoyebisa bapapa ndenge nini tokotika esiko wapi mobali alobi te aza mwana oyo asungi yo leki na yo avanda kaka awa eza mpe esalami sikoyo soki toketika mpe kuna ntango akobota akozonga ne kaka na famille vomi ezala awa alors yaya amonaki yango très bien mobali ne gentil oyo azalaka nango amour oyo apesaki mpo oncle na biso wana vraiment gentil bon nga nde namonaki na bomwana na bato tu ya wenzama tete balingaki basepelaka na ye tout d'abord na kombo na ye ayebanaki na epoke wana so mpe naloba kombo ne bato tu na epoke wana bakoloba toyebi ye avandi ye mpe aboti grande sœur aboti mpe aboti base débrouiller kaka na kosukola basani na banini avandi kaka wana bana na bango mpe bando tambola grande sœur zemi mosusu petite sœur mpe atikali nsima te mosusu ya mibale eya susu mbonge mwasi azosala na mobali te kaka na petite sœur ye kaka azotala garçon wana nzete amanga kaka ebima na balabala bamapango matete mpe baclotira te na epoke wana par hasard baclotire clotire mpenza ezalaki te komodifie nde papa grande sœur mosusu grande sœur akomi na 4 bana petite sœur mpe alandisi mosusu 3 bana petite sœur mpe na 3 bana wana 6 ans ebakisami na vi na ye akoli grande sœur mpe 6 ans ebakisami kuna mpe na famille papa na mama si bamesanaki a partir ya kobota
mwana mibale ya liboso bamonaki mpe bango bamitungisaki mpo na bonfrère akoloba nini bokilo me lokola bokilo andimaki azwa na yaya na mwana na leki na charge ata zemeza ya moto mosusu bafamille basepelaki sikoyo ntango leki akomi na misatu yaya akomi na mine yaya amonaka kaka aza na leki bavivraka mpe bien me leki akoma mwa teti me yaya amona yango normal aza yaya na ntuka na ndako bavivraka toujours na harmonie problème ezalaka te na famille wana baza mpenza bien mobali wana gentil partout bien éduqué partout bon oncle ndoko na nga nde balakisaki nga mpo na tikala komona yesusu te botanga mosusu mpo na ya poto meme ntango nazongaki namonaki ye te ou bien namonaki ye me natiaka te alors sikoyo ndenge ezalaka grande sœur na petite sœur aboule bien aboule te grande sœur mpe akontaka bana na nga bana makangu soki likambo nini ezalaki na grande sœur soki makambo nini azala koloba na tro petite sœur ayebisa grande sœur bana oyo baza bana na yo baza baleki na kulutu na bana mpe ya yo parce que bazaka na papa moko mobali na yo grande sœur na petite sœur bayokanaka mpe bien babundi mpe te mais grande sœur agangi petite sœur avane kalma alobi grande sœur ntango mobali aye grande sœur azeli mobali alie makambo esili ayebisi ye makambo petite sœur alobi mobali mpe lokola apesa ba fausse information trop akosa alors amonaki mpe ntina ya kowangana te bana baza misatu atetaka bango ndenge moko na bana oyo baza na mwasi ya liboso donc yaya ya mwasi mobali andimi kondima ndimi mwasi akangi biloko liboso akeyebisa bapara nsima bayi na bapara bavandeli makambo mwasi na baparansi alobaki ye akokende makotika bana ne kuna aza mpe na problème na petite sœur na ye te problème ezali mobali lokola bana na ye baya mobali wana aza leki na ye ye moto azwa ye aya na ndako alors ye akotika kaka bana pa ya leki na ye bana oyo aye abota 4 leki na ye ayaki mpo akipaka bana na ye akipe mpe bana na ye na oyo baboti oyo mpe aza wana papa na bango alors yaya atika libala na leki donc ntango nga nayebi noko wana na mwasi na ye mwasi azalaki oyo abala te epuis abalaki ye sodefa te oyo wana mposa abala yaya makambo ekei na ndenge ya famille bitumba ebimi te etie mobulu meke na kalme tu ye mpe na leki ya mwasi batikali libala bazovivre mpe ondire babana na kala tout d'abord nalobi na bino aza eme na kati ya wenza matete ntango bazolinge wana aza deja na mwasi sikoyo ya mibale leki ya mwasi na liboso wana mwasi sakenda donc nga ntango nayebi noko wana baye kotika nga na mama na biso mpa na ye alors bana to wana nazomona na mwasi wana makambo so esalama mwasi ya liboso sakenda alors ntango naloba na mama na biso makambo wana ye paloba na nga eza bongo eza makambo eseleka bayali bongo wana azali leki ya mwasi mama leki abokolaka abala bandeko
o ba makambo ekoma kosalama lelo na poto o mibala lelo bakoma soki ndenge nini eza ya lelo te ebanda kala neti wana eza histoire vraie eza te oyo aputu abetaka saratola non eza oyo aputu te oyo eza propre ngai moko nazobeta pourquoi na nebeta ba histoire témoin soki ba histoire vraie oyo nazala témoin te etanke na 57 ans nga moko naza na ba histoire vraie oyo nakokobeta même ya France même ya Europe mobimba même ya Autriche même ya Angola même ya Zaïre même ya Congo Brazzaville ba histoire vraie nakokobeta neti oyo nabeti po bana wana lelo yo baza na age na nga misu ba mikolo na nga po bana wana misu babotama avanga bokanisa teke ntango nga nayebi lisolo ale bana wana baya mike non misusu nga naleki bango na mikolo misusu baleki nga na mokolo donc lelo mpe baza na bango ntango mosusu na poto fo bazalaka na poto moke fo bazala na Congo ubie mpe ndambo baya na poto mosusu na Congo babotama bongo pandeko bokomprendre non lelo nde monde ekoma okende vitesse boyebi makambo na vitesse boyoki yango mpe na vitesse bokamwaka te eza bongo histoire oyo mpe nakobetela bino mokolo mosusu ekokani neti na oyo ya Jean-Louis boyebi ye komone Jean-Louis te oyo aboti na mwana mwasi na ye aye kobota na propre mwana oyo abota na ye nakobetela bino ekokani wana nde nazala te me nayebi siko bato yango mpo bato yango ndenge nalobi moko ye wana azotala libenga aza na potwa yo nakobeta me nakoloba mboka yo oza te nakoloba mpe kombono te nakobeta kaka tout d'abord eyebana yango no eyebana no alors kaka topanza yango moke na internet. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a rosa ngisaote donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.